Mbote na balandi nyonso ya magazine tokomi wapi ezalaka ndebu ndenge toujours na lobaka ngai l'homme du moment Epenge Fofana mokitani ya mwana mboka Eliezer Tambwe nini bato balandaka toujours na magazine tokomi wapi bokeseni na biso na bino ezalaka nini ezalaka tolukaka information na source yango lelo na talisi busol na ngai na moko oyo bato o bayebi depuis abanda kosala akoya makale kalete pona nini atelema alamuka na tongo nzambe atalisa ekeno o esengeli asala musala na ye eza kolobela nzambe pe ko tatula lokumu ya nzambe yango lelo biso toye na génération na biso depuis abanda tolobelaki oye kosenaki alternance oyo esengelaki soko sambelaka nzambe soko za mutu ya balabala soko za mutu ya mateya ya mokili me ye tomonaki toujours azwi drapeau ya Congo. Drapeau ya Congo elakisi nini? Charge ya mboka na biso. Mais lelo tozotuna ye likanisi wana eutaki ndenge nini? Osai na Nzambe mbote. Mbote na Nzambe, Nzambe pambola yo. Merci. Ezaka esengo ya kopusa na pembeni na yo. Tomonaki yo olimwaki mais na ba recherche na biso atake ba panzi sango. Outi Zimbabwe. Obima na ya liboso ya Zimbabwe ezalaki ya kotala mboka na yo bato bazo kufa bato bazo wa mais yo zui risque ya église na yo ya koloba ki alternance nga na zomona tozo zwa somi ekolo penda ya adresse koni mais yo fongola munoko okosa peuple na oti oloba ke non oyo na moni ezaboui en même temps tomona ki prophète moko na Ghana alobaki mais yo longola biso na soni courage wana pe détermination wana o lelo bato bandimela yo eutaki wapi ozomona ta ndenge ozosala mosala na yo ya ki journaliste oza sire na mosala na yo et puis ntango yo ozoloba oza sire na maloba na yo po miyebi et puis bolobaka mingi bosolo cela veut dire ezali vérité bozoloba mingi vérité et parole de Dieu eza parole ya vérité eza ndenge moko pe na moto yo aza na don ya Nzambe asi a expérimenta yango abanda nango kala parce que ndenge bozomona nga wana na bandi nanga mosala Nzambe kala depuis 1990 biloko ndenge wana na bandi nanga mosala Nzambe et puis na ba 95 nde eye kofungola makasi wana pona kwa biso ke naza déjà na maîtrise ya ndenge Saint-Esprit a utilisé kanga na ndenge pe Nzambe alobela kanga likambo pona za na expérience mingi et puis na yebi pe Nzambe ndenge asala kananga musala yango mutu ya solo musala ya Nzambe ya solo asaka mutu oyo azana bolingo ya ba âme azana bolingo ya batu en général ndenge Jésus-Christ azalaki mutu ya compassion azaki na compassion azaki mutu ya mawa azaki mutu ya bolingo et puis Jésus-Christ pe azaki na mboka na ye et puis mokanda Nzambe ezolakisa ke ntango ya banda kokota na Jérusalem bazotiela ye makuta na se Jude bezolobe que Jésus-Christ il a pleuré Jésus pleura po ayebaki déjà ke bato baza ba incrédule mais eza na makambo minene oyo ezoya na nsima donc pona koyebi so ke mutu na mutu azaka na ekole na ye mutu na mutu azaka na mboka na ye nde nga naza boye naza mpe na ekole na nga naza mpe na mboka na nga oyo ezali ya Congo e ntango nazomona mboka na nga na kati ya difficulté na bamakambo oyo Nzambe abanda kolakisa nga yake makile kotanga na kati ya mboka que bitumba ekozala et puis ezalaki prévisible po baaméricain bayaki déjà na Gabon bato ya RIS baza komibongisa kotoyo bachinois kotoyo bitumba nyonso wana elingaki esalema na Congo bato balingaki bakufa ebele na bandimi na nga na bato ya famille na mboka mpe elingaki etumbama lokola nga nayebi ke eza biloko moko Satan abongisaka il a fallu nakota prière mpona intercale eloko oyo Satan azolinga makila ya bato ekena se mpona yebi force ya prière nayebi ndenge nasambelaka et puis nalingi nazongiso na nsima mwa moke ke na Kasai à un certain moment na voyageaki mpe nakendeki na bamboka mosusu nakuti banganga bauti kote ya ba este bamosusu bauti kote
ya kananga kuna bayaki na Mbujimai bafani na mboka moko ya Kabwa village wana bazobenga ngo Kabwa Kabwa wana basali yango net état major na bango ya banganga donc bazena bayena kisi moko oya bankodia bayena bakisi moko ya kansonda ezali eza minduki bakozwaka photo na yo batangi kombo na yo bapetika munduki boye place ozali atoza na poto oyoki ka tui ezwi yo ata bozo solo na appareil oyoki allo ekoti yo na mutu ndo oyoki bato mosusu babanda kosolo na appareil akweyika boye akofi bien moto ake na nzela boye asalika boye paralyse moto akofi donc nakuti biloko wana na kati ya mboka bazopesa bato bambasu biloko ya ndenge wana bato bakomaki traumatisé bazoboma na bapaster bazoboma bachrétien eza kaka moto ayokeli motema mabe peut-être botekaka na ye na wenze bazosomba ye ale asiliki ake koboma yo obien moto azolamba ne fufu aza voisin ake apesi na $10 babomi yo apesi $5 nakuti bato wana epe naye kokuta mpe bato ebele bapaster ebele basali ba-anti mokomo anti-kansonda cela veut dire moto azoteya parole de Dieu mais alati singa ya protection basaleli epa bato yango lisusu de façon ki soki babeti yo okufa te ozomona ntango nakuti mboka na maboko ya Satan nakuti baserviteur bazobanga Satan nasala campagne natambola na mituka naloba na baradio nalobi bozongisa confiance epa Nzambe bato wana baza na makasi te et puis napesi 2 mois na bato wana nalobi boya kopesa kisi bino nyonso soki boye te na koatake bino onayebi Nzambe na nga et puis baimage ezali mpo nayebaki teke tokoloba jour J ntango kaka nalobaki na koatake bino soki bopesi bakisi te ebele bayaki kobwaka bakisi ne ntango tobwakaki moto kasai mobimba nazoyebisa yo ke bakisi ezika na kati ya bandako ka boye banganga bakima bamosusu bakufa donc bato bazongisa confiance na Nzambe donc mpona koyebi so ke nayebi Nzambe yanga eza Nzambe akopale te parce que Bible ezoloba ke il y aura la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas donc différence ezalaka moto aza na Nzambe okomona kaka moto aza na Nzambe donc tozofabrike te naza sire na Nzambe nanga et c'est comme ça que lokola nayebaki fardeau et puis lokola Nzambe ye moko abanda koyebisanga kende sambela mpona mboka na yo sambela mpona mbunga na yo parce que scandale ezosalema bato bakokufa et puis ntango nga na sambeli mpe ezosimba te baye kobetanga marteau na loboko na ange alobi kende osambela mais lokola nayebaki ke na Zimbabwe eza bamboka moko ntango tozalaki bana mike epa na biso na Kasai tozalaka na bato moko tobengaka yango bababa bapostolo balataka blanc bato wana babanda kosambela makasi mingi babanda kokende na Zimbabwe na bangomba bazoke na bocha donc na Zimbabwe bazoke bake bocha esikala na mutu na Zimbabwe wana ezalaka na baprofete moko ba John Maranga aza baprofete ya bababa profete mpenza solo ya Nzambe mpenza asa akufa atikeli mwana na ye donc natikala na image wana yake na Zimbabwe mokolo moko mpe na kokende mpona kende kosambela na bangomba wana oke kosakana te na susi oyo ozalaka nango ya obandaki yango banda kala olingo omona peuple congolais souffri te olingo omona peuple congolais nyokoma te mais komona omemi yango ntina niveau national nani nachite kaka mpona koyebi soki naye kokende na Zimbabwe wana mpona ndenge nayebeli bangomba eza kuna et puis moyen lokola mpe mboka ezalaki bien te naboyaki nanga kokende na bangomba epa na biso awa bo nde na déplace nake nafuti biye nanga naketi na Zimbabwe nde nake kosambela et ntango nake kosambela na charge ya mboka Nzambe arepondaka partir baintention ya motu ozomona charge ya mboka ntango nakendeki kosambela a partir ya charge wana nakolela nde Nzambe sikoyo aye korevele nga alakisinga arc-en-ciel alakisinga ba vision nalobaki yango na église na biso alakisinga 3 personnes pour nalobaki mpo nga aza politicien te mais na église na biso ntango na telefonaki bato na kati ya temple ba image ezali bason mpe ezali nayebisi bango ke Nzambe ayebisinga ke nazomona bato misato oyo bakolandana moto ya liboso ntango bakotanga nkombo na ye nazomona bato bazolela mai na miso ezobaloka makila
muto amibale ntango bakotanga nkombo na ye nazomona bato bazolokota biloko na bafulu muto amisato ntango bato bakotanga nkombo na ye nazomona bato balati blanc bazosepela mboka mobimba eke nzambe azolakisanga ke muto akobima mutu boye ye muto akobima ozomona e soki ye abimi akoya na restauration mpo nzambe muto aponi ye bokonjoane euti epa nzambe mpo makila oyo elingaki etanga ekotanga lisusu te botala likolo nde namoni arc-en-ciel na couleur ya drapeau ya Congo nzambe apesi nga message wana nde nakamati message napesi yango message ntango napesi yango avant bapromulguer avant baloba ke mutu boye abimi oyebi na ministère monene onga naza nango kozwa courage oza na mboka mosusu olobi ke nzambe ayebisaki bitumbe kozala te mutu boye akobima passation de pouvoir kosama na niveau moko pacifique bobanga lisusu te ere wana bato bazomona déjà hélicoptère na wenze bazokima bazomona moindre mouvement bato basombi babiloko bazokaka na congélateur ozoloba d'abord eza risque na kati ya ministère parce que soki esalika de façon ke esimbi te okoloba lisusu nini mutu nini akondima te mutu nini akondima ntango yo kolinga oloba lo eloko balobi ke yo olobaka boye ozomona donc mais soki oza sire na nzambe na yo oza na maîtrise du Saint-Esprit osololaka na nzambe oyebi mosala na yo et puis oza sire ke olobi yango mpe olali pongi yango nde nalobaki yango mpe nakomaki vraiment déchargé donc mpona koyebi soki nyonso wana ozosala yango il faut ozala na bolingo ya nzambe bolingo ya mboka bolingo ya ndeko na yo bolingo mpo ya ndeko ya mboka mpe na bino donc nzambe apambola do bref yango wana nde naoti oyebiso nzambe apambola yo ntango kaka naye kosala mpe na mbugima ya ndenge wana kimi ekota bato bazwa courage barenverse na bana mike bazobanga lisusu banganga te parce que soki natikaka yango balinga batraumatize kondima ya bato parce que biso toza wana mpona kozongisa kondima epa bato mpona kolakisaka kindoki eza na puissance te banganga baza na puissance te bato asiance oke baza na puissance te mpo bangaka bango te tozosimba na maboko donc ozomona toza wana mpona kozongisa kondima epa bato mpe kolakisa monene na nzambe eza bapambola yo ntango atangi makambo bato ya science occulte komona eloko esalami na Afrique du Sud Afrique eza eloko oyo eza patrimoine mais totalisi mpenza toluki basali ya nzambe soki bakoloba balobi te ozomona ke non être humain bazoboma ye moto asacrifie nzoto na ye ame na ye ke non asécurize peuple mozomona ke non policier sud-africain aza pembeni bazoboma moto wati baotie na motalaka yango tolingi totuna oyo ezosalema oyo eza nini donc eloko oyo nga na koyebi so eza ke eza na babiloko ebele oyo tobengaka baaccident okomona peut-être accident esalemi na nzela camion ekwei bato bakufi profondément soki okoti na monde esprit okocomprendre ke basacrifie okokanga mpe bato ebele omoni balobi ke biso bato tooccasionnaki accident wana tobomaki tosalaki boye donc makambo ebele ezosalema okomona ata désordre ezosalema na kati ya mboka ou bien na kati ya bamanifestation ou bien na kati ya bastade tozoba batémoignage mebele bamopero wa maloba oyo akufa ayaka na Kasai kopesa témoignage kolakise ke ntango babanda kosala koyemba ere moko komona bamire ekwei bato bakufi donc mpona koyebiso ke biloko ebele esalemaka ata na bapoliticien okomona basengi makila bato basalika boye basacrifie bapesi na makasi omoni bato bakufi wana nazolinga nazonga nsima mpona koyebi soki biso tozokende ka na cadre spirituel mpona koyeba ke makambo ebele ezosalema eza kindoki eza sacrifice satanique okomona bato ekwei ozomona avion ekwei okomona eloko moko boye esalemi ezoka nde satan aprofite asali eloko ngai nayebi na Afrique du Sud eza ke délivrance ya Afrique du Sud démocratie Afrique du Sud oyo bango bazwaki ezalaki fierté pour l'Afrique mobimba et puis tango bango babanda kolela na kati Afrique du Sud banzembo na bango ba film na bango kolela ya Afrique du Sud banda ko bouger monde mobimba tout le monde babanda kolela biso tozali bana mike tozolela partout dans le monde ba Nigérien babanda kolela partout ce ko tali bien tango bango bazui délivrance bazui démocratie okomona ba pesi ba Kombo ya Nelson Mandela école Boye avenue Boye Nelson Mandela partout dans le monde partout na kati Afrique donc Afrique est célébrée le Congo balobi bande konabiso bazui délivrance
bande ko na biso ba biki ya ndo mona ka banzembo ya Afrique du Sud ata ba film ya Afrique du Sud et tambola eteke maki mingi ezaki pona eloko ngo bato bazo mona biloko ngo bazo mona passion ya bango et puis tango bato ba bande ko kena kati Afrique du Sud ba bande ko kena ba oh to kena pe pa bande ko o ba mona kapasi to kena to fanda place moko to travailler na mboka na biso po eza na kati Afrique na biso ou bien ma mindele pe bazo de partout dans le monde mais Bible zolo bake malheur ezali na muto azozongisa mabe na malamu ozomona wana Bible mtezo confirmer tala nanu bolamu ya Afrique sala pona Afrique du Sud pona ko délivrer délivrance au bango bazui démocratie au bango bazui na bango moko te ba président ebele ya kati Afrique ba Mobutu baloba ba président ya kati Nigeria ko baloba ba président ebele ba conférence aminen ba lobela ka Afrique du Sud de façon que ezo délivrance au bango bazui delo mais tala sikoyo eloko zo zonga wana ya mabe bazo zongisa na malamu eza bango te eza nde bandoki eza nde kisi eza nde bon eza eloko moko inspiration satanique ou ezolata bango baboma bandeko na bango eloko nga na koconseiller bango eza ke eloko ya boye soki econtinue na kati Afrique du Sud ekoya matanga na kati Afrique du Sud bakoya ko souffrir na ndenge moko parce que bénédiction bango bazui ezali prière ya Afrique eza prière ya monde mobimba o basambelaki de façon que bango bazwa nini donc nazo conseiller bango place bango bazali na kansi ba ko interpréter en anglais makambo nga nazo loba ba ko interpréter nazo conseiller bande ko na biso Afrique du Sud soki bino boko mindenge bozawana eza pour na ba prière ya Afrique mobimba eza pour bato ibele ba bande ko lela eza pour bato ibele ba bande ko sambela bato musu bazo gêner bazolela pour na partir na kati Afrique du Sud lelo soki boko mindenge bozawana bozali fruit ya ba prière ya bato musu mais oyo bozo sala ko boma bande ko na bino ko boma mutu ko zikisa mutu neti muyibi uzoka ndo zozikisa mutu po obengane na kati ya mboka me bozozimisa mutu po bozoseka mutu azokufa wana nzambe likolo azomona bibolela bato oyo nga na sali boyi bato oyo nga na sali boyi defo tala makambo bazozongisa mabe na bato basali bango malamu nzamba koko tukosa malédiction ya mabe ata ba maladie ata ba problème moko ata ba situation moko difficile jamais vu na kati ya mboka donc bakomona makambo ko mabe yango nde nazobisa bango ke bakoki ko raisonner baza bato basambelaka na Afrique du Sud basambelaka pe basambelaka baza bato bazaka na banzembo ya mawa nzembo kosambela bazonga batala eloko bazosala nazosenga na bango base repentir basenga bolimbisi epa nzambe pone eloko oyo ya kosala bazosala e nayebi ke satan mozazosala biso tokotika ndenge wana te biso tokosambela de façon ke nzambe asunga bango mayele na bango ezonga parce que nga na sina moni mutu azozwa mbeli azoboma ndeko na ye mama moko papa moko akamatika mbeli atubi ye tant mutu asa akufi abandi ko regrete eza satan mutu azosala nakanisi ke ebele bazo regrete nga na wuti na Zimbabwe na côte na kendeki na zwaki avion sud-africain na lalaki na kati aéroport ya Afrique du Sud na mona kindenge bango bazo regretter ba frère ba sud-africain bazo regretter bazo la ki sabango makambo balobi tala ne makambo bozo sala kona bino bozo sala bazo condamner et ça tout le monde te donc awa pe yebi ke batu ya ndenge mususu pe bako zala mais na yebi quand même que satan mutazo sala mina minito na ba prière na biso kala mingi te okomona ba batu baza ko se repentir batu baza ko sala tout de façon que ba sala ki mabe de façon que bazonga na kati ya bomoto na kati ya raisonnement normal nzamba pambola lelo na lingina tuna question oyo prophète Kabundu alesa bato ba meka kotanga Bible koyemba nzambe misimba ti yo po ani nzamba pesa onyoso wale sayane loko wana babengi lokombi esale makati pa batetela obetango esimba osimbi Bible esimba otie moto loboko abiki osambelela yana nga propre Richard Pangi na Miluzi asali 32 ans ka Congo ti aye osambeleli azongi na Miluzi bato tuna ye asimbi kisi alolenge makambo na yezo simba wale sa ezalaka nini mutu akokoloba te ke ne fort na ye nde esali ke akoma ndenge asali po eza na bato mosusu basambelaka batie basambelaka mingi nakoloba ke nga nasambelaka nakoza ata mutu asuka na bapriere ozomona Moïse ndenge aza wana ntango baponaki ye epa nzambe po adelivre Israel ye kutu ayebaki na ye te makambo me nzambe mutu aponaki ye donc nazolinga na ye biso ke ezali grâce tant nzamba aponaka mutu akoyeba te okomonaka mutu moyibi boye talaka problème ezotala Paul wana abanda ko persécuter azoboma
mais ayoko yoka kaka boazo qui n'est pas ko persécuter ayoki Jésus azana katia kolobela binyo nani nga j'étais Nazareth yo mutoza na katia ko bomanga donc nzamba pona Paul mais tango Paul ayeko ya asala musala koleka kuto bato bafandaka na Jésus donc nazolinga na yebiso ke nzambe muto abengaka mutu pona ko pesa charge mais tant nzambe abengi mutu pona ko pesa charge nzamba kolobela ye apesa charge apesa badon à partir à Saint-Esprit mais problème siko ezali pona ni ndenge ni na ko bomba don wana mozomona ngana koloba teke ngana leki ba mususu ngana koloba teke ngana sambelaka makasi ngana za spécialiste na boy ezanga te mutu na salaka parce que bikama mususu okomona ngana sambeli boy makambo zo salema ezokamwisa nanga moko okomona miracle esalimi bo nzambe osalimaka minene bona bondelaki pona mwana moko na Kasai tozalaki na papa moko papa mwata nzamba pambole place azali abala ser na biso kaseka mwana Diema donné bato ebele ba yebi Diema donné na Kasai papa mwata wana yaki na Kasai tofani ne na kati ya nzete paranga bayelinga mwana moko akatani rat mwana mwasi akwei na ravin bato ebele tokende pa kabundu alesa tokende baye balalisi mwana wana libanda papa mwata yebisi bango oyo eza problème ya prière te mutu asa akufi bokende na ye mutu asa akufi brat makile ezobima mutu akufi lolemo ntango nazalaki na kati ya ndako nayoka esprit ya nzambe ezoyebisa bima libanda bondele mpo na mutu yango alamuka ntango nabimi papa mwata alobi te papa oyo eza problème ya prière te mutu asa akufi Saint-Esprit econvaincre nga nabondela mpo na mutu yango alamuka bato bazalaki ebele nabondeli wana mpo na mwana wana komona ezalaki keleku kombo wana nakobosana te nalobi keleku lamuka tanga nazoba ndenge wana mwana fongoli miso telema telemi abimi akimi mbango oyebi ke nalataki va veste nga moko elekeli nga na kwei na se na bandiko kobaluka na se nazobaluka lobi nzambe namoni miracle ekamwisaka na moto asalaka po eza ye te moto azosala nga na koko komikumisa te mpona koloba ke ngai kabundu alesa tala nga nazosala bo ezosimba tala nasali bo ezosimba eza ngai te ezali nde nzambe na kati na nga mais problème nga na koko bakisa mpona kofongola ezali kobomba eloko ya nzambe wana kobomba nzambe wana soki amimonisi epa na yo eza neti nzambe asalelo grâce mais kobomba grâce wana parce que esprit ya nzambe mpona kozwa ngo c'est facile ko kozwa ngo oleli esprit ya nzambe ye mais mpona kobomba ngo un mois une année c'est difficile po eza esprit ya bolingo il faut zala bolingo makasi eza esprit ya muka eza via sanctification en général ndenge oza wana soki oza mosali na nzambe abongisaka na mwasi oyo kobala soki nzambe asa abongisaki batrace deja nzela na ye asa abongisi na nkombo ya mwasi oyo kobala tala problème ezotala Isaac ntango yo azolinga abala tala moto batindaki mpo akende kolukele mwasi alobaki bacondition mwasi oyo nakomona boye mwasi deja préparé ndenge oza wana eza na bato babalaka basi oyo ya ye donc ndenge yo obotami wana oza na mwana moke mwasi moko mpe abotami quelque part nzambe asa ayebi deja ke mwasi oyo bakobala na mutu boye okobala boye donc hasard ezalaka te mais ezalaka na makambo mosusu oyo moto asalaka na kati ya nzoto donc ozomona ke soki obali mpe mwasi mabe na kati ya ministère yeba deja ke ministère no kobeba soki obali mwasi na yo te eza bato babalaka basi na bango te azolanda kitoko azolanda mbongo mais soko olandi penza mutoyo abali mwasi na ye okomona mingi balobi bozaka ndenge moko na mwasi na yo boza zolo ndenge moko okomona bozo changer bozo koma penza na figure bozo koma presque ndenge moko ne lobeli bozo koma ndenge moko na comportement na ba caractère donc eza mwasi on nzamba zo pesa yo pour accompagner yo na musala mais soko obali ni mabe obali bien te yango ne faut ko encadrer ka bana na problème ezotali bala mwana bala mwasi oyo akoki ko accompagner na kati ya ministère donc pona ko yebi soki oshite ko yebi soka ke ndenge eza wana soki nga na zio lelo na kolaktion idéologie eloko munene bomba nzambo yanga ozwi nzambo yanga ndenge nini okoko bomba nzambe nanga nzambe soki ozosala impudicité ozosala kindumba lokolo oza na esprit ensemble bible ezoloba ke soki ozosala kindumba cela veut dire okamati esprit ensemble eza na kati na yo osalisango mpe kindumba yango mpe elingaka kindumba te eza esprit saint eyaka na sainteté nzambe abengi bana Israël de façon ke bazala saint lokola ye moko aza saint donc soki obombi kaka esprit ensemble na bolingo na esprit ya koyina te et puis amour ya bien amour ya mbongo yango mingi ezokimisa Saint-Esprit parce que eza idolâtrie soko olingi mbongo olingi biloko plus que nzambe eza idolâtrie
Ok, Nzambe alingaka idolâtre te. Alingaka idolâtre te, alingaka ngote ata muke. Donc ndenge zawana tia Nzambe na première position. Premièrement rayon de ce. Donc luka Nzambe tia na première position. Kamata mutu tia mutu lokolo milingi, okamati mutu milingi et nyonso wana ko sala ke okobomba Nzambe na kati na yo, okoumela pe na Nzambe ko sala bikamwa. Et loko nyonso yo ko sala ko réussir. Nazolinga na biso ke na sala ba campagne d'évangélisation na ba village, na ba ville, na ba pays, na tambola na monde mobima na tambola kana sala ba campagne d'évangélisation na ba village. Nanu na échoué na tuna ka esprit Nzambe na kendo bien na kendete. Yango bolo ba. Soki alobi kende na kende. Ozo boya ko loba secret. Tala siko na uti sala campagne na triomphale. Te wana nazoya kokoma wana. Nazolinga na biso. Wana to kosukisa na. 2015 nde na salaki campagne. 2016 na salaki te. Triomphale toi to kosukisa wana. Nazolinga na sala Saint-Esprit alobi ko sala te. Ambo. Na tiki. 2017, 2018 na salité. Tous les 3 ans là, na salaki en moté parce que l'esprit Nzambe bandoko boye na sala. Et 2019 Saint-Esprit alobi kende ko sala. Naki ko sala. Parce que l'intention na sala ngo ezali ka na kende de façon que ba bongo le mitem. Na ko sala loko pour na plaisanterie te, pour na mila kisate te, na zo sala de façon que ba am perdu, na récupérer bango donc na ko sala dirigé, poussé par le Saint-Esprit, dans na ko sala ngo réciter ko sala Nzamba pambola. Pasteur Wale Sazana Kishasa, Lukae. Rendez-vous dans l'église, après l'église esili. Yango na kolingana tuna na uzala fier lelo. Pasteur Wale sa atangilanga. Papa o penda la kisaye bonzambe. Jésus a bandoko le bami mon père ba disciple na ba lobi mais l'accès biso père en wazawabi. Donc pendant koyebi biso ke mutunyo sozaka na papa na ye. Ndengo zawana obimi na zetete. Donc mutunyo sozaka na mutoyo ala kisaye alanda pe papa na ye. Donc ndenge na zaboye batutu bayebi na kati ya kitu na église nanga na tika kidi moko ya monene zaka na kati wana na tika la papa nanga soki aye afanda dernièrement ayaki wana pe na yebi komone passé ka bamba chunza batu ebele bayebi asa na mushima na filmaki na filmaki donc asa mutu moko bokola kisape image na eza mutu moko na sana jusqu'à présent asa papa nanga il y a mutu apesa na ba conseil azobondela pe pona nga jusqu'à présent na sana makolo na ye okomona jour moko na longo na mushima na longo na kembushima na keka pona kotala ye malgré na zandinge na zawana nozo kaka na kata makolo papa nanga donc mutu nyo seza ba yembi pe poza l'encadrer atoza moyembi atoza nani zala na papa parce que ozana papa mutu akorienter yo mutu akoencadrer yo nzamba pambolo papa nanga zali aza connu. Merci bandeko ayebi keno bato balandaka ngai natambulaka makolo ti emo tomati moto tomatika mais Lumumba asala makambo azalaki na age nini Etienne Tshisekedi alongwa mboka tika bilanga café bilanga coton maya kotanga na inikini azalaki na vision Walesa papa botaye asala nini maman na ye aza nani lelo Walesa kombo Walesa komi partout vision yango na profiter na place oyo prophète parce que o alobaka isalemaka maloba ngai eza na effet na kotika malobe pas prophète a consoler bana na ye ndenge tobengaka ye papa bato nyonso bazwi likama na Afrique po be église na eza partout na monde moi liloba na bato tout ba perdre bayeba que loko monene et que ba croire que Dieu existe. Nzamba zali nzambo akela lola akela mokili nazo sabato baza élevé en dignité peut-être baza bien baza na ba immeuble baza na ba avion oyo baza na kati ya folie komelaka kosalaka n'importe quoi bayeba que Dieu existe et puis bayeba que ndenge zaboye toza ba passager tokoleka mutu moko te pour le moment kosala 200 ans azate tout le monde baza ba passager tokoleka eza na monde moko eza na vie moko ezali réservé à part vie tozanango eza quelque part donc ba mobutu bazate bato minene bazate ba pharaon ya kala kala bazate bato ebele za ba serviteur de Dieu bayeba boyeba ke monde musu ezali nazo sape ba serviteur de Dieu o bazo salela nzambe musala me bazo banga nzambe te bazo sala kindumba bazo mela masanga bazo ba intention mabe bayeba ke Dieu existe et puis azali mo futi ya mutu nyonso et puis aza mofuti ya mutu nyonso azoluka ye wana azolobela mpona koyebisa bato nyonso ke toluka nzambe nzambe afutaka mutu nyonso alukaka ye balukaka nzambe ndenge nini il faut koyeba ndenge nini balukaka nzambe na kati ya bapriere na kati ya kobanga nzambe na kati ya kosala makambo malamu na kati ya kose repentir mpona kozonga na kati ya nzela donc soki ozotambola bien te
il faut ozala mutu moko repentance longa na kati incrédulité longa na kati nzela mabe zonga na kati ya bosolo ozo nzambe okomona loboko na nzambe et puis nazo bisabino que Satan azali bandoki bazali mais Jésus-Christ azali kolo makasi azali ti aigle et puis kindokeza na se makasi na kati ya molili de pona oyo sabino que puissance yo so na kati ya mokileza muke ezala yo mutu ozolandanga peut-être ozobela ozana ba problème ozana kati ya pasi ozana kati osuki maye le place ozali peut-être olingo misala la mabe peut-être oza décourager kondima na yo sili babo tolo biloko nyonso me bati ke lo kondima kondima wana eza nzambe kondima eza mutu kondima eza nzambe nzambe azeki biloko nyonso nzambe aza capable ya ko-restaurer nzambe aza capable ya ko-changer ya kozongisa matrice balongola na batrompe parce que na oti mwana mwasi moko oti otémoigner na kati église balongole batrompe balongoli ba matrice mais kaka mpona kondima azaki nango na nzambe oyo Jésus-Christ abota ayolakisanga mwana apesi kombo mpe ya mwana walesa bozala na kati ya courage bozala na kati ya foi bondima boyeba ete nzambe akosala eloko asika ona no mona te yango nde nazo mutu nyonso azobela wa azotalanga kana minute ndenge ozotalanga ezanga ite parole nga nazo bimisa eza parole vivante eza missionnaire fidèle donc cela veut dire ndenge ezobima bo ezo place oyo ozali eza nzambe mobimba ndenge ozawana malade ezolongwa ezosila na minute au nom de Jésus-Christ nazo biso moto za décourager osuki et ataba tielo barrière na bandoki kaka nde nazo lo boye barrière wana ezo fungwama ozo leka place o leka kate nazo biso moto za na via ko bandela ko tourner ka place moko bambula na bambula ozo tourner place moko nazo biso ke umona nzela te mais na parole nga nazo bimisa na nzambo nga na yebi Jésus-Christ de Nazareth ressuscité azo fongola nzela sika na kati ya bomo ina yo nazo pesa mino mbote na yebi ke nzambe azali to banga nzambe to komona lola makamnyo se koleka mais to linga mbongo te koleka nzambe unité de production za Saint-Esprit soko zuka nzambe onyoso yo zanga wana nzamba ko peso yango parce que ya za unité de production olia ko luka ka babiloko na wenze luka na nzambe soko luki nzambe okene na wenze oluki nzambe oke place no soko kende ozo tanga classe okene na wenze ozo luka musala okene na nzambe ozo sala musala okene na nzambe okoresi na bye na pesi bino mbote boza beni nzambe na ngapambola bino boza beni nzambe pe apambola yo ala fidèle nande kolezer ndenga za na kati ya vérité ndenga tambola na kati ya vérité zala fidèle pa na ye ozomona tout changer mentalité tout côté na kati ya fidélité ya kozalaka fidèle pa Jésus-Christ kozala pe fidèle ensemble kokangama na Jésus-Christ kozala via mukaya ndengo za boyo za mutozo sa ba émission bazolanda landa yo zala na mukaya cela veut dire zala na via sanctification kindumba te ata ba peso mbongo eta papa to sala bo ko sala te parce que ezo diminuer ezo faire effacer yo ozo longo na kati ya nzela bonzambe nzambe na ngapambola bino nyoso au nom de Jésus-Christ amen. Mais nayebi keno bien sûr mosai na nzambe alobi mais nga na sokisi na miti pona nini ezana maman événement triomphal 3 et loko na lobi na talisa mosai na nzambe ndenge moka alobi nini alobi makambu sungamo na salaka na yako kamwa yango na tuna na lingi na tuna question tango akota kina triomphal 3 pour se accompagner avec apôtre Manya na campagne tondima kité tozalaki wana na trésor zolo tango kotaki na mama po ya okoma na podium parce que ozuita tango ozui repos mais repango ozuite po uti sous Zimbabwe po na toujours prière na minute au triomphal 3 nini ya makasi oyo yo atake musali na nzambe o moni ke message na yo eleki à côté te donc résultat au nyoso parce que ozomona net campagne to sala wana na triomphal to dépenser mbongo ebele tolingi koloba te to dépenser penza mbongo ebele mpo nini to dépenser mbongo yango to dépenser mbongo ebele mpo to gagner mutu moko andimela Jésus-Christ mutu ka moko mais ntango nga nake na kati ya triomphal na to gagner mutu moko te mpo andimela Jésus-Christ mais to gagner bato ebele des milliers de personnes et puis batie bato na kati ya mai bato ebele ya kati ya mai esengo nga naza nango et puis bato bakangaki na bandoki balia bango bato ebele babiki bato ebele babika mwana mwasi moko auti oyebisanga yaki na poto na motema ezosala epasi affaiblissement total badocteur balobi okokufa na kati ya avion alobi nazokende na kati ya campagne mais ntango ayaki ntango tolobaki bobaluka botala na kati ya ndako wana fongola na kati ya ndako wana fongola boya moni motema na ye batiango na kamwa ndako moko akindoki arécupérer motema azongisi ayoki malamu azongi na poto malamu guéri
mpona koyebi seke bato ebele balingaki bakota na kati ya boucherie balia bango na bandoki bazbiki na bana mike na bamikolo oyo nyonso bablokaki vi na bango bafongoli vi na bango barécupere me mingi eleki nyonso wana ezali bato bandimeli nzambe omoni bana basi bazoya koloba biso tobalukaka banyoka biso tosalaka boye biloko ezosalema incroyable ntango moto azolobaka amelaka bangi 15 boule mwana mwasi azolobake namelaka mbangi namelaka bambangi natiki namelaka mansaka ndumba nasalaki naza mwasi ya bato me nasalaka kindumba bato bazoya koloba epuis ntango nazoloba bandumba baza wapi biso oyo biso bana basi ya bato na bajeune fille na bapapa biso oyo bato bazoya bazondimela nzambe en cascade lobanga yo momeli ya diamba Me voici fumeur du chanvre. ngayo ndumba Me voici impudique. yakanoki Viens rapidement. nazolinga bao bazalaki bandumba baloba biso oyo bandumba baonda koloba Ceux-là qui étaient impudiques peuvent crier. boloba makasi nazolinga bandumba bamanda koloba makasi nzambe elimbisa biso bandumba boloba kaka ndenge wana Que tous les impudiques commencent à se repentir en disant Seigneur, pardonne-nous, nous sommes impudiques. Criez, priez très fort. loba jésus-christ ebikisa biso na kindumba Jésus-Christ, sauve-nous de l'impudicité. Tu peux crier comme ça. esengo naza nango eleki wana eza te parce que ntango nasali ndenge wana batianga 6 sur 10 na lola mpo na lola mpo ozwa 9 sur 10 fo ozala makasi fo nazwi 6 sur 10 na lola donc nzambe alobi kaonesa na 6 sur 10 badisi yango ezoya kaka parce que tozalaki na maladi monene oyo mpenza ebola maladi moko tomona yango na miso te bazozwaka bafoto ya libanda bazotiaka na bareseau sociaux na bachaine na biso mais komona likanisi ya prophète des millions mais kobonza oyo ekomi demo alive ebola kolobela yango kena tosambela mpe komona représentant ya chef de l'état mpe pasteur sur place kotelema kolakisa d'abord unité oyo mosali na nzambe walesa asengi na bato nyonso mais kosambela mpona mokonzi ya mboka mpe après prière na yo mokonzi ya mboka atali charge azwi konome moto ya sika mbala moko ebola mpe esili esali yo ndenge nini ezosala nga esengo naza vraiment surpris te parce que nayebi puissance ya prière et par après nayebi que dernièrement ezalaki na motu moko ayaki mpo atia maladi awa na kati ya kisasa ya ebola tokangaka ye seigneur jésus akangaki ye ase repentaki eza bamaladi moko babwakaka dernièrement na balinga babwaka déjà maladi basalaki eloko moko mpo batia maladi na kati ya kisasa na niveau spirituel eza na makambo ebele ezosalema tosambela mpe toneutraliza biloko wana dernièrement kaka bajour etikalaki donc nganga wana mpe ayaki soki bato balandaki na télévision bamonaki bapesaki biloko atia na kati ya fleuve atia na kati ya wenza atia biloko ya kolia mpo batia ebola na kati ya mboka tokangaki mutu yango tobondeli tobimisi mpe nganga wana atindaki ye na kati ya est kuna na kati ya soki équateur kote nini batindaki ayaki na biloko wana mpo abwaka yango de façon ke bato bazwa ebola eza babiloko moko ezosalema eza bamaladi moko satanique bazobwaka mpona koneutralize mpona kotrouble mboka mpo baempêche mpo badiminue biloko ya ndenge wana mpo baempêche progression donc de façon ke toprogresse te toke liboso te nzambe apambola yo ntango tosambeli mpe todéclare na moni maladi yango mpe elongwe tozalaki trop sire soki omoni ndenge tobanda kosambela trop sire de façon ke tokoneutralize bapuissance wana maladi na ebola wana ndenge toyoki ke esili tozokomisa nzambe tozopesa nzambe merci tobondeli mpe mpo na président de la république de façon ke nzambe apesema yele apesa nzambe alakisaki les restauration ekosalema na ngomba nalobaki ke nzambe akosunga apesema yele apese courage apese bolingo ya mboka tomonaka meme changement na kati ya mboka oyo makambo mpe échange donc tobondalaki mpe mpo na ye tozomona mpe mosala azosala nzambe apambole place azosala asala ne mosala malamu toza na bolingo ya mboka tozolinga bato bamona basepela parce que biso nde toza bapaster na kati ya église toyebi mpasi ya bato tozobondela bato baza na mpasi bato bazwa na barequête baprière badifficulté mboka eza na kati ya mpasi bato bazosouffrir okomona bato bazofuta $50 mais azofuta ndako ya $100 azofuta ndako ya $70 aza na bana 8
aza na bana 7 aza na bana 4 ozo calculer mutu ngo kolia ndenge nini donc mboka eza na kati ya pasi donc lokola pe makambo zo changer na ba prière tozo sambela toyebi ke nzambe na biso akosunga nzamba pasteur wale satala caméra ngana zo kila omawa usana so sali et na 0 obonzi ndako à 6 niveaux to filma ngona apôtre manya obonzi l'église o salama te 6 niveaux ba salle minene mais place eza sous soutien place ya ressemble les alliés sous soutien parce que kanisa nini parce que biso toza magazine proche na population balobi basengi na biso pe nazo lobango bazoyoka pasteur Kabundu Alesa asala appel de fonds o nzambe atindaki yo osala déjà osali mais balobi peno ozotonga ndako mpona mama Angela azwa famille na été mpona bana nao bazangi sika kolala te charge eleki annoncé yango officiellement bato batia ata ba $1 na bango po libonza oyo bonzi ekoki te bato balingi bacontribue balingi yo moko oloba po place ya kosambela ekomi moke tala caméra nzambe ye moko ayebi nzambe ye moko nde ayebi ndenge ya kosala makambo yango de façon ke tozwa place mosusu ya kosambela nzambe ye moko ayebi donc ouais ça problème nga za charge na ngate parce que nga mo za peut travailler ya Jésus Christ azo sala musala lokolo nga azo sala musala to sali tout place ekomi moke place ekomi moke ye moko ayebi oya na 1000 chaises bato bafandi oya na 2000 chaises bato bafandi place akochele biso tokeno kota kala mingi te to kota place mosusu yo komona pas cité kala mingi te place mosusu ezali ba nzambe ye moko ayebi ndenga kosala eza charge na ye eza Jésus Christ ko musala na ye na kosepela otala caméra kala mingi te musala place eza osambela mpona président sali 8 mois nyonso azosala ezosimba me babi pasteur Walesa prophète azolobelaka président mais président akozala na vision mais est ce que baconseiller na ye po eza facile te pasteur Walesa kabaka mwasi na ye mpe andimi kokaba wana apôtre témoignage azala pembeni ya prophète yango mpe apôtre témoignage azala na comportement malamu yango mpe tomonana pembe me balu mwamba baza na vision ya kokengela mosali na nzambe est-ce que baconseiller baza adhéré na idéologie ya le peuple d'abord donc nga nayebi makambo wana te me nga azosambela de façon ke nzambe apesa sagesse na intelligence epa numéro 1 mokonzi et puis ntango nzambe azopesa sagesse na ekitela mpe bato mosusu ezokita mpe baconseiller po baconseiller eza pamba te mpo bainspiraka makambo oyo oyo bazozwa epa nzambe bayebisaka ye de façon que makambo etambola donc tozobondela mpona tout le monde tozobondela mpona président tout le monde bazali élevé en dignité yango nde bible ezosenga biso donc baconseiller bagouverneur bato gouverneur ya banque tout le monde bachange mentalité bato tu basadere bayebaka nzambe alingi asala eloko moko asika na kati ya mboka donc tozobondela toyebi ke saira nzambe akosunga makambo ekotambola nzambe aza na kati awa soki totangi kombo bapays tomemi ngambo nakopréféré yo moko ose charge na message ya suka na monde entier kolanda partout dans le monde nayebi ke kolandaka mingi ndeko elezer nalingi bino makasi partout esika bozali oyo balingaka ngai nzambe akumisama oyo balingaka ngai te wana etali kaka bango me ngai nayebi kaka ke naza mombo ya nzambe nazobondela mpona bino partout dans le monde tozali wana tozotikala kobondela mpona bino et puis nazoyebisa bino ke nakodécourage bino ata jour moko te e nakobungisa nzambe ata jour moko te nakangami na nzambe oyo tokosala mosala na kati ya mboka na biso tozosala mpe mosala partout dans le monde tout le monde bozolandanga partout na 5 continent nyonso bozolandanga nzambe na ngai oyo ngai nazosala na mobangi amimonise epa na bino oyo nyonso aza problème nesila bobondelaka mpe mpo na nga nayebi ke nakangami na nzambe na nga pambola bino kala mingi te tokutana mingi nakendeki mpe na Zimbabwe ezalaki mpona mingi mpona repos dernièrement nakendeki mpe napema mpe mwa moke nasambela me napema mwa moke mpona nzoto parce que nazali na basurmenage na ebela mosala mais nayebi ke nzambe na biso azali nzambe apambola bino place bozali toza deja na suka émission nayebi ke nzambe na nga azopambola bino boza béni au nom de Jésus Christ amen nakoremercie bato nyonso oyo balaka nsima na mosali na nzambe apôtre manya butu moi aza toujours fidèle awa nde nakoremercie lumwamba moto azwi sécurité ya mokonzi kaka place tofandi oyo bato balingaki bameka nzambe na ye baya basala ye mabe bakanga bango awa nde nakoremercie église mobimba oyo baza na vision ya prophète boyoki keno aza mutu oyo ase charge mpona mboka azalaka na division te azalaka na message ya kimia esengo na nga eza place nyonso nalekaka bapambolaka ngai
elakisi ke non eza te kotambwa na mutuka nde barespecte yo, eza te kotonga ndako etage nde barespecte yo. Tala likanisi ya papa oyo prophète oyo afana na ndako na ye ya moke maza na valeur na miso ya bato. Naza motamboli makolo momati ba moto me bato bazotala nga te, bazotala oyo eza na kati na nga. Apôtre Manya kotanga kombo na on émission eza te ke e décourager yo, zala toujours na vision, zala sima ya prophète. Merci.